soko pesi 50 000 te ba vidéo na yo ba tindelo vidéo donc aux ala sous émotion au pesi mbongo mais malgré ça attention pesi mbongo ba publier kaka alors ba sala nza bebele ba ko ina ilo kwana trop raison ko pe ba sala nini ba sala ba faux prophétie donc so moni na kata liste awa na kata ba kombo oizawa ba sala ba faux prophétie prophétie wana ndo oyokelo ba benga manki na tout ça là donc ba ko sala ndini ba sali ba ye na campagne ba bimisi niti mama moko boye azaki neti na loko mona libumu après les rakoma na campagne loko ne pas souki le bino bo mona public eye après bando lancer ba appel de fonds ba appel de fonds wana ba montant mukonjuma ko ya boye ba mona montant ba ke ba prier même si que non kana yo na landi même l'autre fois prophète Denis azobeta li solo ya que ba zune ibu moko ba tiena kaka ndako à l'homme général moko boye ba sali pa ibu wana ko ba bisi moni mutalo kaka yo yeyo ndio za boye ibu oyo moye to so to kundie avant to kunda il faut 1 million pour to ko kunde pamba tem so umeli na ndako 1 heure du temps yo kufi so mutatali na kufa to na tika mbongo donc ça fonctionne comme ça réseau wana alors raison que ça ni bazo gagner mbongo à part ça ba ça la ba trafic et ba drogue ba ça la ba trafic il y a ba prostituée donc côté ka ba fille et pas ba konzi ba ça la ba trafic il y a ba lavage ba mbongo au moins ba roula ba mituka ya terrible mais en image ya prophète en image ya pasteur donc église ya lelo là des fois makambo ba loba les tozolo ba okamutalo ba salir église je demandais à tout le monde hier église nini ba salir parce que église o ba salir o ba zolo ba grande église soko tali na kata ba liste ozomona ba pasteur ya mes frères ba pasteur o ba dans ba biloko oyo ce n'est pas des pasteurs wa mikie o bomona ba pasteur ya ba kombo ya likolo ba kombo ba renom yo sanate il y a un pasteur aussi qui m'a appelé na Afrique du Sud azaki a pasteur adjoint il y a un grand pasteur donc wana za ba awa mais abengi ngalobi papa omoni bato a réseau wana pasteur o azaki titulaire nanga abomisi mwana ya leki na ye mwana leki na abomi ndeni ye na babana na ye o atindaka ya basi azui fi moko la azui fi wana fi angazaki petite amie ya mwana ya grande sœur na ye fi angaza petite amie ya mwana grande sœur na ye mais ye pasteur un grand révérend aluli petite amie à moi na grande sœur naïe alors là aluli petite amie à moi na grande sœur naïe ba komi ko bimana petite amie à moi na grande sœur naïe azuise mi moi petite amie ngo asa moi na un général ya awa na mboko ya munene général moi ya munene alors qu'est-ce qui se passe avec fille unique alors papa ya moi na yo découvrir atomboki azu moi na moi si nani ngo do moto oya apesi zemi nani alors moi na kimi mbangwe pas pasteur ici parce que papa ndeza boué eza ya oyinda papa tomboki à découvrir déjà soki na tangi yo okufi père ayebike azbimakana mwana grande sœur na ayebisi loba na papa na yo mwana ya grande sœur ne propre alobine loba na papa na yo que zemeza ya c'est un certain Christian atanga skoyo petite amie exact si on a un choix te pas protéger musala ya nzambe atangi petite amie na ye OK petite amie na ye asa innocent atekala ko sala ni rien avec innocent et puis ayebisi petite amie na ye yesko noko aisa mwana donc so que kuna moni tout ce qui va se passer moi je suis ton oncle boye ba bengi moi mbali wana ba bengi seli kabona lu ba passer na mtana azana Afrique Sud bi Allemagne ba bengi moi mbali wana a commis, l'air a commis. Général ana atunaï ata elote. A pesika ordre na basoda babando beta ando bima. Abibo beta ye ti l'air nga na ozonga. C'était vers 13h. Babando beta moi mbalo na depuis 13h. Si l'air général azonga. Général skoyo abimi 13h l'air azonga yebanite. Basoda bando beta moi mbalo. Ba beta ti général azongi 16h l'air azonga kutu te ba si abengi ba doit continuer beta ba c'est que non a s'évanouir des général du botika les garçons est revenu na ndako a sala même pas une journée à Koufi donc lelo ba bimi à l'hôpital lobe à Koufi en sacrifice il y a noko na un grand révérend de ce pays. Pourquoi? Parce que nous connaissons des pasteurs, des maman bango. Mais ce que yo aya kana aye omonika ndezaka aye na mwasi na ye et pas noko.
Ok, donc on a vu ça, grande personnalité Namboka a présenté à oncle au fiancé Nanga, a présenté oncle. Ndeko bola ke vidéo pour bablo ko bakata ba ibi mamna oloba. Ba a présenté oncle. Ndé oncle a sepeli na moi si ya neveu na ye. Et à côté ma bébé. Donc si j'étais en train de parler à quelqu'un, ba makambo yo, ba to beaucoup na ka ba publier moto. Ba partager basali mutu soki nini, basali mutu soki nini bino bo seka eza sujet mais eza bato ba kufa. Il y a de morts et de morts dans Makambo au pasteur. Et cet homme est en train d'expliquer, il y a besoin de délivrance, on a besoin de zamba délivrer, abimana mahambwana ou izo sala ma église. Makambango eza nini, o ba pasteur musana bango eza, lorsque l'œuvre avance, lorsque moko télémi na œuvre, moko fa frinango pour epanzana. Nous avons vu lorsque le pasteur Moïse Mbi a éclaté ma casse. Il y a eu un réseau de gens pour na katana la chose, na ba journaliste bazao. Na ba journaliste, un réseau na ba journaliste babando le kana TV. Na babando présenter ba parti à Kisi, sataniste, tout ça là on doit les réduire. Alors comme l'homme était têtu, il était un peu coriace. Alors bah c'est comme ça Makambo et les Kana. Alors yes quoi zoloba lobby papa. Au monde Makambo loba qui lobby. Il y a des gens qui disent ah té bazoloba kakabi au lobby Makambo vrai ces réseaux là existent. Ils ont existé na Kinshasa, ils ont résisté na ils ont existé même dans la province. Musala na bango yangwana. Barosa donc ils en étaient ba hacker, au monde ba hacker bazalaka. Ba créer marché moko bo ba lancer, il faut ba gagner retour. Et dans ba prophète mususu baza awa, même ba prophète ba les karaba témoigner. Ils ont bazalaka ba nous faire partie à réseau à l'époque. Et puis bah détruire ya kosarabate réseau na même na ba présidence na ba makambo sur la carte. Alors maintenant pourquoi lorsque makamamaja bandi mbala moko ba guerre bandi ba guerre banda qui c'était entre amitié entre amis bazo discuter entre soi-disant ouais moi si ça boy mais après il y a des gens et des mains fortes mains noires na sima et bandi guerre. Maintenant, mon problème est quoi, pasteur? Le problème est des années. Ce qui se passe maintenant, parce que dans le baliste, ce sont des hommes dédiés à la grande église Oyotoyebi. La grande église Oyotoyebi. Si lorsque Bango Bazo Sala Makamba Boye, lorsque Bango Bazo agir Boye, est-ce que Eza ko salir église, to Batu Bazo dénoncer Yangonde Bazo salir église? Donc c'est un peu ça avant d'avancer dans ma ramsous. Bango laisse que bazo détruire. Parce que ils ont ba amba longo ba église. Ils ont ba peuple ba kimi ba église. Est-ce que lorsque bazo sana bazo sauver ou bazo dénoncer? Bato va dénoncer des bazo salir. OK, nous allons parler tout d'abord sur l'église c'est quoi? Parce qu'il faut les gens confondent les églises et les ministères.